Mbote mbote bandeko mbote bisika nyonso bozwami rapidement nazotika boyeba na kolanda deux vidéos oyo toza na yango ya ndeko mwasi je crois bien plusieurs personnes bayebaki na komona yango na réseaux sociaux mwana mwasi oyo akendaki na église pe bayebaki na koprophétiser po na ye comme quoi sa maman et son grand-père nde baza bandoki ya vi na ye nayebi te soki bandeko mingi balandaki yango soki boke na Facebook bokomona yango et la sœur elle est revenue pour na koyeba na korelater ce qui s'est passé réellement na yango rapidement na kotika boyeba na kolanda yango to yeba ezalaki ya solo prophétie to pe ezalaki makiona donc ba manipuler par rapport ya ba information oyeba ki na ko livrer na équipe ya prophète Nabiso. Na Bible lobi Nabiso, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement où ils allaient accompagner na promesse. Promesse en lobi, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc, on doit faire très attention na façon, na manière nini, to ebaka na ko traiter ba parents Nabiso. Bazala bandoki, bazala miyibi, bazala ba alcoolique, ba immature, ba pervers, ndeko, fais très attention na manière nini o traitaka ba parents na yo. Respectez bango, wana eza rôle na yo. Honorer bango, wana de Bible eza kosenga yo, respectez bango, honorer bango. Yeba comment ko vivre da bango avec sagesse, sois sage. Le reste, réglant la prière, c'est mieux. Munoko na yo kanga. Vis-à-vis na bango, le respect. Je vous laisse suivre et après, chacun de nous, akoyeba na couper sa jugement na ezalaki makiona, topé ezalaki prophétie à solo. Suivant. Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Le mariage, papa. Tu dis? Le mariage. Dieu guérit aussi ma mère qui est trop malade. Ok. Ta maman, elle est où? À la maison. À la maison. Tu sais, pendant que tu me parles de ta mère, prophétise homme de Dieu dans la vie. et puis ça m'étonne, ça m'étonne, tu parles de ta mère et puis tu pleures. Mais ma vie ne va pas, homme de Dieu. Sois calme. C'est moi qui t'ai appelé. Je t'ai posé la question. Tu as déjà dit ton problème. Mais calme-toi. Calme-toi. Tu as dit, tu veux que Dieu te donne quoi? Le mariage. Que Dieu guérisse aussi ta maman qui est sur cette photo. Maintenant, moi, je veux te dire quelque chose. Quand toi, tu expliques, moi, je suis en train de voir un arbre. Je vois un arbre. Hein? Suis-moi très bien. Dans cet arbre, je vois deux personnes qui sont assises. Et ces deux personnes, ils ont ta photo. Maintenant, je vais te donner les noms de ces deux personnes. Maintenant, toi et moi, on verra si on va pleurer ou bien on va crier. Le premier nom que Dieu me donne, c'est le nom de Caroline. C'est ma mère. Professeur. Suivez. Caroline. En train de dire qu'on ne va jamais la marier. Regarde-moi. Et puis Caroline, elle n'est pas seule. Je vois Caroline est là avec Bopolo. Bopolo Azanani. Bopolo, c'est mon grand-père qui est décédé. Ton grand-père. Maintenant, suis-moi. Ce sont ces deux personnes-là. Je vois Bopolo, je vois Caroline, qui sont là. Et puis tu sais ce qu'ils sont en train de faire. Pendant qu'ils sont en train de parler là, on ne va jamais la marier.
la vie. C'est la vérité ou non? S'il vous plaît. Toyoka. Suivez-moi. Suivez-moi. Pendant qu'ils sont là, je le vois en train de manger la viande avec du sang. Je vois la première viande qu'on mange, c'est un enfant de 3 ans qui était mort mongol. Prophétisons de Dieu dans la vie, Oh la pauvre, la pauvre, la pauvre. 6620. Qui avait mangé ton enfant là? C'est de la manipulation. Qui avait mangé ton enfant? On va enlever, mais jusqu'à présent, réputation ya maman ngai. En tout cas, na tu veux maintenant ce qui s'est passé dans sa famille. Donc yango na sali vidéo oyo. C'est vraiment triste. Yango na sali vidéo oyo. Parce que nga na bande ko kende église wana, ça faisait 1 semaine na ndambo. Je voyais le prophète prophétiser, alors prophétiser les bateaux, nga prophétiser pour nangati. Le 24 décembre dimanche, à qui talobi nous faisons un problème nanga aleka pas pasteur apesa kombo, mais avant na mona yo fo oebsanga okoma biti ya problème na yo. Na pesa ki kombo na ebisi problème nanga pasteur abi nanga non solo mesure de grâce oya lobi pasteur akozala oyo kutana pasteur na yaki kokende le 25 njoke ezalaki nango pasteur oya na ete do abenga po ba vu nanga après bachande bomoni wana nga moko na betele pasteur wana lisolo de A à Z atuninga kombo nanga na pesiye na ese poème soupe na zana ngo mama nanga obela eloko pende memenga na église wana ezali malade ya mama nanga première des choses mama no kombo ne nani na pesi kombo mama nanga ça va lobi akavant vanda liboso pasteur am sunzamba osunga mona yo le 25 le 26 pe kanda lobaki pasteur amoninga pasteur a prophétisé ils a qu'une mention de nos salawana nyonso tant na yo vanda makanisi zongebi oh makambo pasteur a prophétisé abaki sengi loko asikate alongo le loko tika oyo ngamo ko na betaki bisolo ba emili mama nanga maman andoki mo kapesa nga photo kekende et puis kombo bompolo nga na zongo na première série papa biso abi moi ce fois na kombo na ina na kombo andoi nanga concert papa kombo na mobimba na ko changer kombo wana ya bompolo ya o montanga tunenga bompolo na boye ko ba papa nanga na lobeka moko ko nanga na mona déjà intention e bande ya mabe intention lobele kombo Caroline on e bande ya mabe donc émotion makanise ko zonga après na bondeli na boye ko salir église na boy ko salir église na bondeli mais rien du tout en tout cas la pesinga choité soit maman nanga soit église en tout cas na va choité na opona maman nanga bomba nga na pona maman nanga ya buto ya moyi na zala naye na opona maman nanga emsusu na ok église to la musanga falon la muka nga so nzambe tende na bota binote nga so nzambe tende boye na ye bibinote. Maman on a le bas samboussé ndoki. En tout cas, nous avons choisi. Sunganga pasteur José, s'il vous plaît, partagez le comme qu'il est mon parce que humiliation n'a quitté n'a la choisi soit pas bango soit maman j'ai choisi ma mère. Non dit ma humiliation parce que professeur ya qu'avant ngana lobate. Professeur koya après. Professeur ya qui avant ngana lobate. Professeur koya après ngana loba. Ata bino moko il mange à mutu batsa en internet il faut y la appeler sa permission ko bomelanga ba relation ko kabolanga na famille to basanga nini basa pour ça bomanga nzambe ka ko futa. Merci beaucoup vraiment papa sunganga partager lenge loko batu basunganga parce que ba menacer nga ba bango ba na ba relation na mona sona meki o sala ona lina ça parce que na ebise bango déjà ba bango ba na ba relation ba mona ba memanga musika ba poursuivre ngai ba poursuivre vie na ngai en tout cas bo sunanga bo partager live. Merci beaucoup vidéo au la voix